bato bazolobaki ofere azosala effort te na posana nayeba fere asili na minute ofere asili ou bien asili te mpona comprendre te ya déjà balobaki ofere asala tana minute oyo makambo afere ezomarche te nayebi te nkombo ya fere ezotangama ntongo midi pokwa moto azolobaki oyo apransa filo alobi ke bafanatike ya fere na bajournaliste ya fere bafingaka du jour au jour bato oyo bafingaka bato babani mafinga na monde ya musique bamema bango voir même na poto oui pardon benga ye kombo na ye par exemple ndeko oyo atyoloba soko tie ndeko moto ya braza ezosala mpenza malamu te na live naza désolé pardon likambo te ya continue eloko esala biso mpasi nini nayebi te fere totia 2023 2024 25 combien de concerts oyo alivre na Europe mponga aza na États-Unis combien de concerts ozaki fere alivre na Europe donc befort oyo tout fere azosala wana ya baconcert wana mpona bandeko na biso bawarion na bawengemen eza mpona fere donc eza eloko te donc eleka inaperci mpona bango donc mpona bango eza inaperci bacommunicateur ya Fally Ipupa bavandelaka komba fere na bémission na bango chaque jour bavandela jamais émission ya bawarion elekaka 5 ebatanga kombo ya fere gola na monoko na bango chaque jour bavandelaka komba fere gola mais te boyebisanga ke fere gola asili nayeba te mpo avandi silence mpo atie date ya Europe te important bozobosanaki depuis fere aotobeta concert na espace ya Europe ezwi pas même une année bobosani yango kaka sikoyo ke Fally Ipupa aotobeta 2025 oyo alivre concert na Europe te mais fere aotolivre concert na Europe mais bozobosana ke comme atie date te na minute oyo avandi silence mpona bino bawengemen na bawarion c'est ke fere asili papa botika na baaventure kombo ezotangama awa botie eza ya fere bolobaki moto abongo asili ke générique abimisi ya ngebu eza na actualité te eloko eke so mpe combien de millions déjà na minute eza na ba 3 millions eke ba 4 millions mais bosala mpe un peu sincère botikaki motema mabe wana ezaki motema mabe donc bonga boprendre biso ke les sai fanatiques oyo baza mayele te ou bien oyo ezaki bazosunga artiste te eza bagaulois eza lokuta papa bato bani mafinga bato ezaki babana mafinga batia bapesa bango bavisa eza bafanatike ya nani ya fere eza bafanatike ya fere te nyonso oyebi ke bafanatike ezaki bakofinga fere du jour au jour voire même betisa mama fere eza bafanatike ya Fally bavideo ezali toyisa na monde internet ya dibetise ozaki bato bakumisaka bafali bafinga babetise voire même ya mama fere ezali eza lokuta te quand même boza sincère bolobaka vérité olio boleka na bapanel bokosaka monde bavideo ezali moto aotobimisa message ke fere banile concerné na sope na Bercy ezalaki banani bafanatike ya Fally bafanatike ya Fally te bolobaka vérité ndeko Rickford oui panel oyo ezalaka panel moko sacré omoni babwaki yo mbama okota monene ezali juste mpo oprouve kaka juste place bato ya Fally bazofinga mama ya fere gola toza na video yango otiela bango osala bango bien neti oyo nani oyo babengaka oyo nani tande video na biboye awa ezalaka oyo babengaka grâce miss la sexy ka bajour oyo grâce miss la sexy akumisaka Fally te ndekorit moni so batio na monene biso ezalaka otie preuve soit eza pesa elengi soki preuve eza te omoni nde tokenda nango s'il vous plaît donc kopesa no exemple te parce que nga na kokende kotala bavideo nyonso grâce mbisi asalaka te zwila biso video oyo bacommunicateur ya Fally bazofinga mama ya fere gola soko oza nango otieli biso to avancer s'il te plaît micro neza ya kokangama ko kofungola ndekorite micro neza ya kofungama te il faut fungola micro otiela biso video bacommunicateur ya Fally bazofinga mama ya fere gola
ya grâce mbisi ezali etota mon internet abazaki na jeune garçon mo liboso ya Stade de France. Ndeko, s'il vous plaît, na respect naza nango envers vous, ngape nazomona pe yo pozo respecter nga, mais to respecter pe 287 personnes ba otala biso. Est-ce que oza na vidéo ocheli biso ya ba communicateur ya Fally azofinga mama ya Ferregola? Na ville grâce mbisi la sexy na lobi bien. Ça grâce mbisi la sexy. Il a changé que na baki grâce mbisi la sexy azofinga Ferregola bêtise de maman bango. Kaba jour tu donnes à auto ça la mission là kaba jour na sur Ndeko. Omoni ba panel ya boye tango zoya il faut otala lokolo ninge zokendela. Mon frère, nga na toléraka nyonso sauf lokuta. Kokosela mutu makambo eza bien te. Uti oloba awa ke ba communicateur ya Fally Ipupa ba finga même tina mama ya Ferregola. C'est là où nga na intervenir. Grâce mbisi la sexy akumisa nani? Grâce mbisi la sexy. Aza communicateur na mutu akumisaka. Eza des choses différentes ndeko. Ozali akumisa. Aza journaliste a Fally te. Attends, mon frère. Aux États-Unis, nga nazara na France. Donc on sous-entend que tout ça na Congo te. Biso mibali. Tout sur la peine vrai. Quelle est la différence entre un communicateur et un fan? Différence c'est ça parce que moi rappelle sa message et artiste moi azo kumbisa. Différence c'est ça. Mais grâce à ça la émission que ça kumbisa pe Fally Ipupa ezali. Ndeko. Nzongo pardon na iba maloba. Ndeko bonjour na bino nyonso bana ba panel. Soko lobi grâce mbisi. Tonzimi to accordé siko limbu o fere alongona na Angola akotisi Grèce akotisi na poto to lobani. Ngala baki bungu à partir il y a jeune ndeko na biso ya Brazzaville abanko loba ke Brazzaville te ndeko makamba Brazzaville ko o mema kamsusu musika ndeko ozana panel moko sacré mon frère nzamba la live oyo en fait nalingaka mutu aloba vérité ya likambo oyo azo maîtriser omoni ozana vidéo moko te communicateur ya Fally Ipupa azo kofinga mama ya Ferre. Ça c'est pas vrai. Tout ça la vrai mon frère. Ma finga c'est vrai de part et d'autre. Kota ba warrior ba gaulois ba spiritas ba wengemen ma finga ezali. Mais soko ya nango o tcheli biso na mesa tout moni biso nyonso awa après de l'équipe. Est-ce que vidéo yango ezali ya grâce biso za nango wana? Naza nango te mina mona ki on internet. Yo to kata ba jour oyo. Go yango na lobaka tango zoya na ba panel ndeti ya biso boye faut pas ko mema makambo le ki kuna côté mususu. Tala ozo kuta nango awa. Hein? S'il vous plaît. Papi Ramazani namoni yo Papi Ramazani. Pardon. Soki ezali o tcheli biso to moni mais entre fans na communicateur c'est deux choses différentes. Hein? Parce que fan a finga na ya fongoli caméra awali ko finga. Aza fan mais communicateur c'est qui aza proche artiste. Vous comprenez? Tu peux tout ça sabangote. Yango mona toujours kota kana bemberdement. Donc soki okondima ka les apese lengi to l'équipe mais soki ezate au pesi biso preuve après to l'équipe parce que c'est idéologie à live. To kenda bongo. Vidéo à grâce mbisi il est sur internet mais la toi qui t'a à télécharger en côté mais ça vérité solo la no boyer tout ça internet. Est-ce que vous avez la vidéo ya communicateur a Fally ya Fally azofinga maman ya Ferre? Nabi ya kofinga mama Ferre eza grâce mbisi mutafingaki nabi bien nabaki bongo nabaki vidéo ya kofinga mama Ferre eza mais ya kofinga Ferre eza ba fanatika ba okosilo makambo te ndeko. Pourquoi na okosilo makambo olobi bongo te ndeko? Olobi bongo te ngana tikali wana parce que yo mto olobi bongo ke ba communicateur a Fally ba ofinga mama Ferre. Nabaki grâce mbisa to finga mama ya Ferre ba communicateur ya Fally ba finga ta Ferre nabaki bongo ngai tout ça la solo. Est-ce que na ko solo makamba tous ba vandi awa bazomona ndenge to nabaki boui ndeko kwa lobaki ke ba fanatique et ba communicateur ya Ferre ba zo finga
bafingaka bazofinga ndenge abaki na répondaki boy nabi yo solo ba makambo ya kofinga important les seul artistes congolais ozaki amema bato mafinga na poto ozaki tomona apesa bango ba visa ils ba communicateur ya nani ya Fally nalobaki bongo après naloba lisusu nini na yo loba voir même grâce mbisi kutato finga ba bêtise mama affaire nalobaki bongo. Non, c'est faux. Les infos. Vous comprenez, le baki bongo. Le baki bongo, mon frère. Communicateur, il y a pas le. Le baki bongo, il y a un gars à intervenir en fait. Pour ceux qui ont le but au c'est la makam lobby ba le ba ba communicateur il y a fait le go là ba finga qui monte non ceux qui zali au télébiso mais ba communicateur je ne pense pas au moins ba finga ati non mais ceux qui zali ba fingi maman ya fait j'ai dit na tikali place ba fingi maman ya fait le go là ceux qui zali au tilinga na big grâce mbisi ndi mutafinga ki maman ya faire bêtise. Maquille vidéo na zana moti mais na mona ki on internet. Et ça le kutate. Et ça le kutate pozo privé ngote ngai na yebisio ke o wanga ni même makam o to sola siko ngai na yo o lobi batu tu bayoki. Ya kofinga ya komema batu na poto wana lobi yango mais ya kofinga ki ba na biza grâce mbisi mutafinga ki maman ya faire bêtise. Omona maman ya faire mutafinga ki bêtise ça grâce mbisi la sélection mutafinga ki grâce mbisi aga musala neza nini pembe na Fally fundo pa makata on a musala joie te aso aza fanatique surtout aza journaliste ya Fally na ba pété parce que na mona ka akumsaka du jour au jour Fally na mona ki toujours na ba journaliste ou akumsaka Fally chaque jour na mona ba ça émission pa mapa mala bango vous comprenez moko atombolo o pese rôle nini pembe na faire. Bon, porte-parole. Moni. Au bien, mon poitombolo porte-parole à faire rigoler. Mon frère. Aux États-Unis, mon frère. Quand même. Quand même. Ah. Obai sengai, obai sengai, de wanangai, obai sengai. Nakatila. Nakokoloba. Nakatila. Nakokoloba. Pardon. S'il vous plaît, j'ai la 2 secondes, s'il vous plaît. Il y a maman Moussousa Britsona. S'il vous plaît. Mon frère, Ritford. Soko Bengi Moukouatombolo porte-parole pour couvrir les situations. Oyo. Je suis désolé, frérot. Je suis vraiment. Mais c'est un fan, frérot. C'est rien du tout. Puis devant faire. Il travaille même pas avec les Gola. Un porte-parole terre. Oh. Vous êtes à côté des artistes, toujours les artistes, mais il faut y avoir un mécanisme, et il faut qu'il y ait un frère. Azana est quand même après, ça la vidéo, mais il parle de faire rigoler, mais c'est pas un porte-parole, frère. Tu vois, ça m'a fait gouverner le golo, ça porte-parole.